Mon entier, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Badonda te poani. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osakana na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to pe Bruxelles, to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene. Bana poto tuka awa kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation no ezala te. Messieurs et dames, bonjour, bienvenue sur le plateau de Congo Température. Le plaisir est pour moi de vous présenter cette émission. Mais en fait, pour aujourd'hui, bon, moi, quand même, les caviars, manabino, tristesse, et amours, parce que les lots, équipe, il y a Congo Température, tu peux découvrir orphelinat, mon kozalaka, na quartier Inga, précisément, na commune, il y a Selembao, donc avenue Boma, numéro 72. Talisa, bande kona biso baza na diaspora, bande kona biso o baza libanda pour que bon mona que population bana oyo misusu oyebi ba réalité zebele bana misusu mona bakanga endo ki po papa kufa bana misusu babwaka eka bwe po papa zui mwasi mususu abi non bana oyo azobota na mwasi mi balende basi bana plutôt. Alors le lobby so équipe à Congo Température et longo na maman na biso maman Rosette d'amour maman sociale to yé pona ko visiter orphelinat au totalisa peuple de Dieu totalisa bato yo bazolanda biso partout dans le monde entier qu'il y a une partie où Batouba souffrir, il y a une partie Batouba lela. Sobo tielo boko sobo sungi en tout cas et que ça là vraiment bien et la complicité et les airs pleins qui de jeunes azo côte sur place orphelinat où ezali comprenez si katozali et si kanon bazata non botano ici bazanan place non bazanan en tout cas chers internautes, et ça n'a pas passé, ça n'a mawa. Bana oyo bandimara te que non un jour bazala bon mais il y a l'initiateur le pasteur Josué oyo accepté à sunga libota oyo mais le beau comment que sokole longité parce que il faut le beau comme sous ces la pour que guider et aider bana oyo baza awa. Et j'espère que non maman zo ko accompagner biso à l'acceptation ba matla non o bano balala lango. Bonjour. Ba matla oyo bano balalela bana oyo bazonyo kwama papa oyo azui initiative oyo aboyi ke bato bakota na bokuluna bakota na vraiment. Bonjour maman. Bonjour. Na kati orphelinat se marque ozanani ngai naza mama ona lambelaka bango mama cadre chaque fois ngamu nazalaka na bango makambo nyonso eza na mutu na ngai ya moye ya butu ezala baye ko déposer mwana soki apotre aza te bakokuta ngai na minute mpe nazolakisa bino tala bamusi ne bana basali yango bakatikati yango ezalaki ebele donc tozoyeba so te bana bakolala ndenge nini bakiti babukibuki basani kobungisa balutu kobungisa bakopo kobungisa bana mpe bazotanga te mpo loboko moko oyo sokola elongi te. Alors eloko nini okoki koyebisa bandeko oyo bazali kolanda biso na ngonga oyo mpo botala nano bino otala matela bato baolalela mosi oyo plutôt bana bazolalela on a kolamuka na ntongo boye mpo oyoka mipanzi ebukani to nini. Alors nini okoyebisa bandeko oyo bazolanda yo basala lisungi nini basunga biso baya kosala hôpital basunga biso école mpo bana bamisu bazotanga te
bamiso batanga na difficulté loboko moko esukula kelongi te kosala mosala moko te tozangi pe lupango awa tozofutela tala mapango kofutela mama yo moko yebi journaliste bana basala boye bosalaki boye bana bazongisa boye bana basali boye yango wana oyo azala motema malamu asunga biso esika lupango mais poto kene musika te comme bato bayebeli biso bakoto oyo alingi asunga biso aye kosombela biso lupango koto oyo esika tozali esika toyebani mingi. Voilà, toujours continuer toujours. Maman a besoin d'accepter partout, hein, toilettes, place nini, bana bazomona. Et les heures déjà avec ta complicité, sont déjà au monde des bana bazali bana, on a mis baza torse uni, il y a pas de habits. Tandis qu'il y a d'autres personnes au monde et la mazo tumbazo boaka. Or que mbatu mususu bazozanga elamba ya kolata ezate mapapa ezate nzamba mawa touche mitema batu regarde oh là là choléra pesa na mboka choléra c'est une maladie diarrhéique eza na mboka avec salité ya boy batu ba vivre comment avec bosoto ya boy batu ba vivre comment donc ngana onsenga ete vraiment lisungi na bandeko nyonso o balandi émission oyo na bandeko nyonso oyo vraiment balandi émission oyo bosunga biso pena bosunga biso parce que toza na besoin disait tantôt chers internautes que on a besoin d'aide toza na besoin de sungi parce que bami bengaka ongane nani ongana fulaka nani fulande awa bongisa nde awa. Parce que ceux qui ont sungi babola nzamba kotika yote, azala toujours là pour na ko combattre ba ennemi na yo. Tala pe banande baza vraiment. Bébé na biso kuta lingalo ba quelque chose. Alingalo ba quelque chose pour moi to relater ba histoire na bango ezate. Biso ba pour que to effacer ba mauvais souvenirs baza na ngona mutu. On peut pas to banda suko tu na okoma ki na ndenge ni non. Mais juste un rappel mon alinga sala bino pour que appel moko y appel de fombo sunga bango. Atane lamba. Tosengi ba million te atana oya mokie bo et orphelinat oyo. Bonjour ma chérie. Bonjour. Dans un petit mot na batunyo so bazolanda yo. Na pesi mbote na bongo me eloko nga otiko lobaka basunga biso. Toza bilamba te toza na eloko te tala kutu na uti classe me babengani ngai. Nazoni toza nini eloko. Lipango tozo futela makelele chaque jour. Toza na eloko moko te nzambe kaka sunga biso. Na bato baza posa osunga biso baya okuta na biso Vraiment, et ça dit pas si. J'espère que non. Et tous ces juniors bola, le courant de pensée pour la renaissance du Congo, wapibino, na mona kenon boye, na mona ke boye bo solo, lina yo kasan que le pasteur Josué m'a appelé pour epsanga que non. Jaël, ce percé, courant de pensée pour la renaissance du Congo, Baya qui a pour soutenir jeunesse. Alors, pour bien lier l'utile à l'agréable, on va parler avec le responsable de l'orphelinat. C'est ma précision. Bonjour, papa. Bonjour, ma Jaël. Mbote na bande konyoso Barlanda biso. Topesi mbote na bande konyoso Barlanda commission na yo, ils sera très suivi, les bandes mboka type partout. Tozo sala kaka appel parce que c'est une œuvre sociale. Les apôtres Batunyoso, ce n'est pas une église pour mon ami Longola. Non, on a connaît parce que nous sommes chrétiens, les chrétiens et les non-chrétiens, les croyants, les non-croyants. Nous faisons appel à tout le monde de bonne foi d'assister ces orphelins qui n'ont pas de parents. Na lingi ozo obeta tolo, même na pas aux alliés ceux qui ozo mona bango boye au couper sa tolo, obeta tolo. Pour sunga bango, tous on a besoin ya batang en classe, tous on a besoin ya base à la bonne santé, tous on a besoin base à la condition malam, tous on a besoin bala pe malam qui tourne ma casse koleka. Et ceux qui oyé na ils ont un bon bongo en espèce. Au cours tout na cours nous animons na biso même na panneau au monde na panneau na biso ba numéro ezali tous on a Kinshasa, na avenue Boma numéro 72 na commune à Selembao, référence na biso et bani tozali sima ya hôpital ya Sana. C'est là où batu bako atteindre biso na ba aide na bango financement tout ça ba projet belé à kosala mais on peut pas tout détailler ceux qui aujourd'hui contact na biso ndo tuni biso bolinga kosala ni pona bana wana ba musu beta ba machine à coudre ba tout ça ba machine film musu bazali ako la zoko kotanga makasi mais elle peut apprendre même la couture
à côté on moi bimboni naé et à se retrouver dans la vie. Nous avons déjà un garçon et donc à quoi apprendre même mécanique, même musala comme mutuka, ko sa taxi naé et se retrouve dans la vie au lieu d'aller ko sala kuluna, à ko yiba, ko lobe cause de la maçon. Donc il faut les apprendre sur les métiers. Et bah ko soka na kolia ta kolia mais tout ça ba ambition est belée. Mais on n'a pas vraiment un soutien, nous n'avons pas vraiment un soubassement. Mais tout ce qui est non, il y a des gens, il y a bongo na mukili bazali. Partout en Europe, en Afrique, en Amérique, les gens qui aident les gens, et surtout les vulnérables, parce que nous sommes fondés dans la Bible. La Bible dit, dans Psaume 41, le verset 2, il y a même ce verset-là ici. Ici, le caméraman ne peut tirer le verset ici. C'est un slogan, c'est un message. Parce que Dieu nous a dit que ce centre n'est pas seulement un centre qu'on va aider les vulnérables seulement, mais aussi un centre de témoignage. Donc les gens qui vont aider les orphelins, ils prennent la place de Dieu. Dieu va les récompenser encore. Comme il est écrit dans Proverbe 19, le verset 17, la Bible dit ceci. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. L'Éternel lui rendra. C'est un triangle. En donnant aux pauvres, la Bible dit que vous prêtez à Dieu. Et Dieu ne restera pas insauvable. Il va aussi récompenser. Nous faisons appel aux gens de bonne foi, aux autorités, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les chrétiens, les non-chrétiens. Seulement si vous avez... Expliquer aussi, ce n'est pas que les orphelins, mais ma femme. Ok. Vraiment. Aussi. Maman Jaël Nicolas Pambolayo, parce que c'est une ONGD. Ce n'est pas seulement l'orphelinat, mais c'est un centre. Une ONGD, nous avons des veuves. Il y a âge, il y a troisième âge, il y a deuxième âge. Il y a aussi des veuves qui sont un peu fortes. Tout ça, c'est ma fille mère. La fille mère. Il y a cause maman. Maman, a agression makasi auta Brazzaville na ba événement en 2014 basale mabe baboma mobali na ye très jeune azawana baza ba victime be bazale belé to na ba fille mère alors ba ma bo il faut ko lukle mo elo ko sa na vie ko croiser braté mais jusqu'à présent azaka na santé na biso to ko lukle bango misa boko sa pa misala maboko yo ko za pe na elo ko na ba fille boye yo ndiko so na biso ko za pe na idée ya ba fille mère au bazali ba délaissé ba abandonné ba veuve baza makasi tout le gabon misala nini bako sala pour se retrouver baza moi gagne peine bango parce que ba veuve musu baza makasi mais azana ba orphelin a couper content sa bango mais toujours senga toujours aide et pas ba tout parce que musala senga lisungi soki pour la biso moko to raté parce que to na ngote donc on somme tout le biboye c'est que to zangi yango to senga aide ba mus. Et même si ce qui est au tag, et puis l'endroit où il n'y a pas de peinture quand même. Vraiment ici, il n'y a pas de peinture. Donc ici, le jour où tu as bon en état de corps, ce sont de papier. Ce sont de papier, tandis que il y a d'autres personnes. Le jour il y a le premier, on a bois qui bambongo sous. Babois qui bilamba, babois qui biloko akolia. Alors biloko on en a besoin ici, Nassima. On en a besoin parce que ceux qui vont sungi bangote, bana oyo bakoko mabakuluna, bana oyo le lopi vivre la ko beba parce que y a ba histoire eza ebele ba tout plus bakuta na kao menzambe atombola bango sokola bango ya on appelle na ko senga tala nan tala biloko aboye vraiment. Nakiti ya kovanda vraiment tala boye bana ba vanda position nini biloko bomoni ba matlete oto la sabino kuna po moto ala la loba la mukamukango ebuka na ye to nini na sengi lisungi le pasteur je suis a opé sa numéro na ye o bino bo contacter ye pour que bo ya ko aider bana oyo boya ko aider bon pourquoi pas bo sombe la bango le pang bazan ba projet belé pourquoi pas boya bo intégrer bo kota likambu oyo vraiment papa opé sa numéro na yo na butunyon soit en besoin numéro na biso ezali yango yo 089 85 13 087 089 85 130 87 numéro wana même na WhatsApp ezali application biso ezali soki po beti Josué Ikoma c'est ma part au mon biso na réseaux sociaux na Facebook ezali Messenger WhatsApp au mon biso lingi ko sunga biso
koza direct na biso parce que c'est le numéro du centre wana pina ba aide nyonso eyaka na numéro oyo topesi ya moko liboso wana oya Tigo Orange 089 85 130 87 donc ezali numéro oyo soko bengi kaka c'est ma part centre d'encadrement la maison de mon père ezali numéro ya orphelinat numéro ya ONG c'est ma part centre centre d'encadrement la maison de mon père assistance et renfort donc toi poser assistance na bino pe renfort na bino pour renforcer ba capacité bana oyo capacité étudiantine capacité morale santé bonne vie et merci vraiment tout ça a besoin il y a des choses na bino maman j'ai na zone small by pana. Ok, merci papa parce que tout était déjà dit parce que tout le l'essentiel aux important aux a besoin il y a lisungi kobeta tolo bien sûr nazala na ba omosunga nani osunga nani botala bana oba histoire eza ebele lelo na ba famille comment oboti albino so niro boti ndoki non orchestre eza mwana mais lelo ba sundoli pe babwaki alelo mwana patikali kaka boye muto soutenir ya zate muto sunga ye azate elamba kolate zate aza makolongulu li papa ezate. En tout cas, on a mutu nyonso ta l'émission vraiment touché bino boya kosunga libota oyo parce que eza musika te kaka na kata commune ya Selemba na quartier Inga avenue Boma numéro 70 tant boko ya bokutana na l'initiateur le pasteur José yende mutako yamba bino parce que tala papa oyo animi ko sala loko oyo azana histoire mutu na mutazana histoire na ye asali loko pona kosunga peuple de Dieu pona kosunga population bana oyo pourquoi pas yo pour vanda ndako sunga bango donc message à suka nyoko ko ebisa bande ko na biso bazolanda biso mama Jaël message à suka ezaka nzambe ya pisa biso mukumbana moi je crois que je ne suis pas seul et à cause na initiative à boy il y a des gens de bonne foi peut-être mais azoy azuma ko ya ko banda yangote mais oh le quoi ça dit déjà hein ezapeka musala moko tout ça là parce que na mona ka ba sorcier bazai ko sala alliance ba uti par exemple maluku ba ye ko lia mutu na pompage na kitsuka mais ba moni de kondoki moko na limité atu bango bo kende wapi na bito ko lia mutu moko na kan luka te to kende pe na ngai alors pourquoi pas les gens de bonne foi ba ko accompagner biso na musala oyo ezalongo ya mutu moko te bana oyo eza mutu moko te aboti bango baza ba neve na ngate baza ba nesi na ngate baza ba na ngate et na ola na bango sika moko nazolela bango sika moko je connais les besoins nazo senga kaka batu baya na adresse mama Jaël tinda biso batu naza posa komona penza soutien na yo ndenge obeta tolo na misala oyo que batu baya Renaissance du Congo batu bota ma sika misala malamu moi j'aimerais encourager les gens qui pratiquent les bonnes œuvres. Nzambe afutaka makasi j'appelle les gens ya kwede bana oyo kotangisa bana oyo ezali peu de choses te kolesa bango journalièrement ezali peu de choses te baya kotika biso ba misolo ba matela ba muse ba kiti ba bidon ba sani ba lutu le masango fufu même mutuka ikosa bangata transport hein ata mutuka mutu pas mutuka te papa bozo ata mutuka oyo et ça la kata transport et kosunga bango na ba besoin ya mike ko kozata lupango bo ici toujours fouté là to ici musala bo bongaka lupango eza bino moko ils font des bruits motoko ya ko tia bango makela zalité mais toujours beta tonde ko azo kabiso penza azo apina likambo za ya ye ayo kapasi ya bana oyo soki ata obota te ata obotaka te ata opoza bande côté ata pe yo pe asunga ote mais soki ndamba peso makoki ezali pona osunga bato oyo e ba no baza bandoki te ne bato musolo baka non azabo ya zandoki ba boki ba oyo baza bandoki mais biso tolara même il est sorcier mais nzambe na biso aza plus que ba sorcier nous avons la vie de prière to vraiment la délivrance et boya na avenue Boma numéro 72 na commune ya Selembao na quartier Inga les références na biso même le monde entier yebi hôpital Sanatorium na Kinshasa na Selembao so te côté Bandal le hôpital ya Selembao te côté Ipen le hôpital ya Selembao na avenue Boma numéro 72 ya côté là-bas na oyo misolo biloko nyonso ba besoin belé moi to numéro moko mais besoin nyonso penza oyo mona ki moto ko vivre bon biso yango na pesi maison na bike après mission oyo
Les gens vont appeler le numéro 89, 85, 130, 87. Voilà, ils ont le numéro, il y a initiateur, il y a promoteur, on a répété 089, vous avez comment, vous avez 089, 85, 130, 87. Au Kobenga Papa José, Azali permanent, micro matin, midi, soir, de lundi à dimanche, du 1er au 30 de janvier à décembre. Tout ça, on a bana, nous avons appelé la maman Jaël, nous avons appelé l'émission Naye, appelé la mouton, so, ay même la biso, to pesi bande comme merci. To bite que bato songa, il y a aussi des gens, ayaka na, mais ça suka limoko, to pesi merci, ayaka na moi bilamba, bana balata, ayaka na moi lutu moi kitimoko, moi musumoko mi balé. Ba fondation pe mususu ba le kanaka to pa moli bango moi to cité ba comment na bino za ba mona mabete mais to bengi bino boy susu parce que zali evra nzambe a pambola bino yonso. Amen. Voilà, chers internautes, tout a été dit. Donc, j'espère que Bozu part Nabino. Et Nalingi, juste après émission, Namona que Papa José Benging, après Jaël, Junior Bola, le président du courant de pensée pour la renaissance du Congo, à Bengaki. Nalingi, après émission, Namona Bakou de fil et Belebo Sunga Bana. Botika bango te, bozala na bango, bozu ba coordonné na bango déjà. Donc pour cette émission sera ferme. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina ye Congo température eye na mopepe asika